Quel bosso limbisanga. Par rapport à quoi? Ikambo biso mbai na koka koloba no te. Na ngai pe nazwa makasi ya koyebisa yango te. Le jour à mariage na biso. Omonaka nazaki resté. Ezala na question mo posanga. Ozaki mentionné ou ozaki resté? Azala resté na mariage. Na lingaka ngote po ezaki posa na ngate. Et ce qui ngana ekoma na niveau mariage pour ka pasteur ndavandisa biso. Nanga moko boye. Na lingana nga mariage ote. Atikala kondima nga mariage te ke ngana yo tozanda moko na tikala kolinga ngote. C'est ça le problème nda ngona po lo bakaka. Hein? Par résultat on a qui na hôpital pour une échographie que o pesanga mbo na kota. Ezara ke na yokana na docteur na kota ni échographie. Ba résultat ni za ki kati nzoto na nga te kende na kosa ka OK. Na yoka bava de passe moi to sangana yo ezate ezaki ba résultat moi faux. Na yoka bava de passe te. Siko kosenga papa quoi? Obimisi mbongo ebele opesi na famille nanga menga nazolinga ote na opesa nzoto na nga te. Ezaki na problème ki nazana makila ya mutu mususu kati na nga. Na boyaki na pesa yo ba charge ezaki ya yo te. Makila mutu cela veut dire quoi? Expliquez-moi maman. Nazana zemi. Zemi de Jésus à 3 mois. Quoi? Hein? Yanani? Papa, s'il vous plaît, Malem. Yanani zemi wana. Yanani soy pasteur. Yanani zemi wana. Non. Zemi zara ya pasteur. Ok, on a passé pour ça bandoki hein. Tellement. Papa, s'il vous plaît. Na pasteur, la famille na nous besoin c'est un bon. Vous êtes combien de fonds pour là? C'est ba 5. Voilà. Vous êtes doki yo. C'est moi. Maman les femmes qui nous célèbrent pour maman mais si batté. Donc il a fait un problème. Hein? Il y aura pas ça présent à concert. Il y aura pas passé en présent. Maman benga. Maman, tu as des crédits benga. Benga passe ça. Presque gratuit.fr, le plus grand centre commercial européen en ligne où vous avez tout à un prix presque gratuit. Visitez nos rayons et faites vos achats en toute confiance avec un délai de livraison entre 10 et 20 jours. Ne manquez aucune offre exclusive en vous abonnant à notre newsletter dès maintenant et vivez une expérience shopping exceptionnelle sur www.presquegratuit.fr. Pour plus d'informations, contactez-nous sur Telegram au +43 681 84 11 84 09 +43 681 84 84 67 63. Presque gratuit.fr. Qui aime payer plus cher? Personne. Très heureuse de se retrouver encore une fois. Un grand merci à tous les téléspectateurs qui suivent à partir de 3W. Là, je vois chez Bissot Télévision. Faire plaisir, c'est mon devoir. Mon devoir, c'est de vous faire plaisir étant donné la présentatrice de cette émission. Bravo Jésus. Cette émission a pour but de réconcilier les hommes avec Jésus-Christ de Nazareth. Bande Koboko Talabiso, Masolo Ekosala Pasi, et Koningisa vraiment mon thème. Esenge na biso to mizonga kasi na biso to mitala. Pamba yete eza na bisiko to bebisaki, bisiko to inaki, esenge na biso to se pardonner les uns et les autres parce que le pardon c'est une puissance qui libère. Le pardon est là au moment où il libère à certaines maladies, bah maladie vengami la haine, la jalousie, la cupidité, tout cela où est à l'intérieur de nous, c'est une maladie où est quand tu demandes une pardon, tu te libères de ça, de cette maladie là. Voilà, merci beaucoup Nzamba Pambola. Bande konyo surtout oyo bayamba ki équipe
Oyo et Kendaki Lubumbashi ne pouvaient pas tous partir à Lubumbashi parce que Moussala Moussouza na Kisasa. Merci beaucoup. Pourquoi pas maman Sidonie. Merci pour l'assistance. Oyo Olekaki na ko soutenir papa Chic, papa Thomas. Il y a eu le prophète Eric aussi, voilà, merci beaucoup. Merci d'avoir découvert surtout à Lubumbashi, en tout cas, vous allez qui mobiliser pour soutenir Bandekonabino Oyo Bayaki na Lubumbashi. Merci beaucoup na équipe technique Mombashi sur télévision, pourquoi pas Elias Sinanduku, Anana Moni. Mosolo, Deliche Mosolo, le certifié, Mingi Mingi, Adalakana Mami Mosolo. Voilà, merci beaucoup pour l'assistance de Yanono sur cette chaîne Chebiso Télévision, viens à mon Okala, merci beaucoup. Merci na maman Nabiso Marie Noël. Merci de retour déjà na États-Unis, merci pour le cadeau. En tout cas, Toyamba qui a un moniango. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pourquoi pas à maman Magui, pourquoi pas à tout le monde. Oh, Bazota Labiso un peu partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse vraiment abondamment. Vous avez Vous avez besoin de soutenir Bana, orphelin. Vous avez besoin comme un membre. Il y a membre soutien Bravo Jésus. Bobengi, na numéro plus 243 81 0027. Soit Bobengi Papa Chic, Papa Thomas. Bako adhérer bino dans quatre groupes il y a soutien Bravo Jésus-Christ. Voilà, merci beaucoup. Vous en avez besoin, il y a kosuka plutôt excusez-moi, kosuka orphelin bobenginga na plus 243 81 0027. Tobo sana ba vieillard, tobo sana baka ba SOST, baka ezebele, ba vieillard kaka oui, ba orphelin oui, mais tous na baka ba ndeko o bazana ba hôpital, soutien zate. Ceux qui voyaient en aide et qu'on a vraiment malamu. On a besoin comme on le pan benganga. On a batterie qui toque, on a les bambouana. En tout cas, ils sont disponibles. Je pense que je suis passée sur le plateau. Je suis avec une dame. On va essayer de s'échanger durant cette émission. Je dis déjà bonjour, soyez le bienvenu, madame. Merci. Vous allez bien? Un peu. Un peu. Un peu bien. Monsieur qui va. Zambeka apesa makasi. Nzambe apesa makasi. Nzambe apesa makasi edimine esili. Ba problème oza kati na nga. Utopesa solution za ka Nzambe. OK. Mais soki na ye nango ana Bravo Jésus. Pour naebi ezape ya bonzambe. OK. Atala bino nalanda pende bandeko baleka kawa. Yango moninga pe na ina kana nga na kati ya Bravo Jésus. Pour naebi ke Jésus wana oto betele maboko seka opesa nga pe solution. Ah, d'accord. Babengo na kombo na madame. Florence. Florence. Madame Florence. Mariée? Non. Oui. Naza marié. Uche non, oui, point. Eza libala moko, ezo kende tantôt plutôt. Na ebite so nzamba kondima ke to continuer na ona ye nango a. OK. Soki nzamba ko permettre to na koba na libala wana muto oyeba onka nzambe parce que na mutu. OK. Naza mutu. Na mona lobi makambo nzambe. Na lingi au-delà de tout, na kati ba situation ngo to remercier nzambe. Ça peut aller? Problème bizate. OK. On peut s'entendre merci. Nzambe tata, to pesio merci, mozali na likolo penase. Tika ete moment oto tika ngona salobo kona yo, tika ete maso to kosela, to kosola nesika o kombo. Na yonde eswa lokumu, totiki bandeko balai na l'hôpital, balai na ba soins intensifs, totiki bandeko bazana ba cas d'urgence, pourquoi pas orphelin ba vieillard, totiki bandeko mso bazana este, nous voulons la paix, Seigneur, viens en aide, car le secours vient que de toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui. Maman journaliste. Oh oui. Naza chrétienne. Chrétienne. Oui. OK.
église on a ko sambelaka na makambo na oloba na ko tanga kombo na ngote. Pourquoi? Scandale. Réputation na nga moko ebeba. Que église eza ya Nzambe na bebisa réputation na. Na yebi ke ona koloba tango ba otala nga na télé. Na yebi ke epesa scandale. Mais naza na choix. Problème on a mimia na bravo Jésus, naza na choix. Donc tina yé nango. Na bravo Jésus na yebi ke etala maka bato ebele balanda bino. Na yebi ke mutu nyoso akomona ngo e aozala desi nanga. Toko bungisa pe bandimi na kati église. Mais Nzamba pesaka solution po na choix. Na bombi yango tamulai ngonge koki na longwa na kati ya pasi wana ya prison wana nga mona mikotisa. E na okende na prison oyo mo mto mikotisa. Po na ndimaki. Ah, soki na ndimaki yango te na ngena kota na kati ya prison ote. Moi j'aime ça. Vas-y. Tina vandia naza pe caissière na kati église na biso. Naza caissière. Oui. Ngande na simba caisse église. Po dépense église gauche droite. Ngande so na ndimi ke mbongo ebimande bi. So pe na boye obimate. Ah, nga pe naza caissière. Ah, merci. Mais ozala kwa ngate. Ah. Ngasko na dévié. Te nga pe naza caissière na église. Maman journaliste. Oui. Na uti ko bala. Il y a 2 mois déjà passé. Dépôt bala. Oui. Mais libalo naza. Mobile nanga aze resté na kati ya libala. Mobile yo abali nga bimisi mbongo na ye. Oyo a honoré nga devant ba boti nanga, devant ba témoin, devant lingomba. Mais na tikali ko sepelisa été. Ata mukolo moko. Tina vandi awa. Avant mobile nanga abalanga. Nazaki déjà Azako bima pasteur. Pasteur? Oui. Pasteur titulaire ou pasteur car? Pasteur titulaire. Azako bima naï. Ok. Et tant mobile nanga bandai ko linganga a proposanga de alibala. Mais nazako lingate. Nazaki vraiment ko boya. Mais aza bien. Ana bambongo nae. Aza bien. Mais le quoi nazaki na bolingo makasi ya pasteur nanga. Donc bando mo aneti frère wana zo déranger bolingo nanga na pasteur. Et qui kokoma na koma ina zemi ya pasteur. Na yebisi pasteur ke na komi na zemi. Na église eza mutu mota comprendre ke nga abima na pasteur. Na kemnda pe na ndaku na ye ngana ma pasteur alinga kanga makasi koleka kutu ba sœur ebe na kati église. Po mona nga sœur moko naza kimia naza respect donc o nyoso alobaka. Eza na eloko te ke nano ata mukomo te na répondre même à pasteur na nga mabe. Mais na bimaka na pasteur. Donc ma pasteur là ça soka olanda émission ya meka olimbisanga na ebité diable o na modema pasteur na nga zo kanga na ko sala eloko na sala kiti. Cette église aujourd'hui. Nga, en fait, ça ne m'étonne pas, hein, cette histoire. Oh, on est au sein de l'église, on voit beaucoup de choses. Oh, le loso, tu es na quatre émissions, tu fungoli mon mon qui le regarde. On a vu beaucoup de choses. Tu sais, quand tu viens à l'église, maman,
Ma pasteur na limbisaka na yebi ke na salema be passion na oloba même église ezela ko sambwa on a eu sa pasteur ke na zema 2 semaines pasteur azaki suna choate le quoi pasteur a yebi ke frère wana ngana etozaka déjà ayaki ko yebisanga ke nandimaka libala na frère wana enga pe nazaki na choate on a bomba réputation ya pasteur na ngana église avant nandima no libala na salaki matata na pasteur na yebise ngana na zemi na yo so ina obana na frère wana seki na longola zemi yo pasteur abi aza mosala nzambe ako permettre tenga na longola zemi so leo na kufi ekoza plus pire naza na zemi nandimaka na vivre na frère wana bongo zemi comme un frère wana et ako benga frère asololi na frère tango asololi na frère nde frère abengi so pasteur abengi nga na frère wana na kati ya bureau to sololi abike na convaincre sœur Florence c'est que bobalana donc quand déjà ezaki eloko to bongse na pasteur nazaki suna choate na ki kondima offre ya pasteur ke to balana na frère wana tant to balani même nuit de noces to salate frère atikala ko sepena na mbongo abimisela ngate 2 mois natikala ko pesa nzoto na ngate pona omona même si na koyaki na libunga naza chrétienne na ko sala lisumu wana te ya kozwa makila mutu mususu na kelo pesa ngo mutu mususu na sepelaki te même pasteur azo mena sepe même pasteur ye moko natika ko yebise te ke ngana frère wana to bimaka te mais pasteur ayaka na ndako na nga o alibala to bimaka na ye na kati ya ndako na nga libala donc pasteur azo continuer ko kolisa zemi na ye mais mutu abimiseli nga mbongo atikala ko sepela na nzoto na nga te na mona so na kena église naza na muto na oyebisa te Bon, la pudence. na mona so na kebisa ma pasteur akoki pe kosa crise ya kufi na mimi ngambu na lobi tele seule solution ezaka na ke na bravo Jésus pona mona nde bandinga pe balekaka seke pe bazwaka ba solution ndenge ba problème na bango bayaka nango awa Nzambe wana yokela mama Nzambe apesa makasi. Madame Florence. Madame Florence. Ça fait combien de temps vous m'en pasteur? Et ça fait combien de temps? Maintenant, comment moi ça pasteur? C'est pas 2 ans. 2 ans. Et ça l'année que l'église va comprendre, pasteur pas comprendre. Ça l'année. Expliquez-moi non. Parce que les mamans sont mbali moi ben dit c'est ça la tant ben dit c'est fait ça maté wana bino bo sala ndeni na linga ku tutata indice wana za oui fitango comment OK ndenge na banda ko respecter pasteur dès que na ndimela Nzambe dès le premier jour dès quand na continuer ko respecter ndenge na banda ko respecter maman pasteur de le premier jour nanga na ndimela Nzambe pe na kota na église wana ndenge pe kana continuer ko respecter bilo mbalena na yaki faire moninga ça est pasteur il est pasteur oui to kenda Lubumbashi OK kenda Lubumbashi na ye et maman tindaka to kenda po pasteur mai na komela ngande na kipakango. Donc, à part que ça question, ça protocole direct, il y a pasteur, si je comprends mieux. Parce que ton on a joué à 2 rôles dans cette église. OK. Ngande ndo pasteur nyoso avant lia amela donc na koyi ko bomba mo ndisi ya kolala pa mama. O mama lobi même so lingala nga bité mama na chambre pasteur na kokota te poza mari mais OK na Lubumbashi to zaki même chambre.
nakendaki nazalaki nanu bolingo na ete na banda contrôler kaka pasteur nanga mais tant tokomi na Lubumbashi les pasteurs ayaki envers nga linga nga ya liboso nasalaki sambla ya koboya mais natali toza biso mbale na Lubumbashi ya mutu mosusu aza te troisième personne na biso aza te ok na bosene ke troisième personne na biso ezalaki nzambe. Ah, heureusement c'est rappelé que troisième personne azala nzambe na kondima pasteur tokoma epe kokoba kobima na ye bon cho ezalaki te mpo bolingo esi ekotaki. Donc, en réalité, tu aimes le pasteur. Oui. Si je comprends. Oui. Parce que ils ont là que ça même dans olinga pasteur. Parce que olinga wana ti bono sa relation na idée nous allait na comment pas mbali na. Idée nous allait ni qui un jour quoi. Na iba été que comment moi ça pasteur pour la libella, moi pasteur a kende. Ce qui zaki ke mobali oyo abalinga siko oyo honorenga zeme dala kité. Endisi wana peninga ke zala pe na kati église kutu atali sona ngena beta te ata pa mobali na nga pe na ngaki na yebisa ete na ngena tika ngo eleka na okaka bongo na ekaka pa nzambe lokwa ya yambaka biso na salté na biso nyonso asokola nzambe fulu tina oloba na zanga te na ka makasi avana émission na yebisa ka nzamba pesa makasi oyo na koloba ba secret oyo epombama 2 ans passés. Ce qui fait que ceux qui aiment pèse à l'été qui osent marier, le cause est à moi ça pasteur ou linga pasteur, c'est que bon non le makana pasteur, n'est-ce pas? N'engana epsaka nzambe wana akatalie wana na pesa siko muto honorenga na koma mwasi na ye na sala buzoba moko sute mais oyo ezaka nzamba futinga na ba propre fort na moko linga ko kati ko kati nzamba. Okay. Nzamba futinga kaka na mabeo na salaki abimisanga na poisa namona kiso eloko osala te namoni so eloko osala te namoika nzamba futinga do mabe na ngande yango zemeye. Expliquez nga normalement ni eleka na caisse église ezakata na sali ba dépense ate ezanga moko na sali mais omona ka mo église pasteur a couvrir ke yenda tindaki na sala ba dépense wana mais omona pe continue en église te nga kandi na saleli yango na ba bien privé na nga moko ba dépense église non justifiable. OK. Siko ça arrivait comment? Mon pasteur ando ya nanda kuno comment? Parce que au-delà de tout bibi il y a un pasteur et puis tu es déjà marié, une femme mariée mais tu acceptes encore que le pasteur aya rasuna nanda kuno ya libala na lit conjugal na yo. Autant la Bible ma chère. Oui, bien, passage mon baloba qui est que les lits conjugales. Oui, bien, on est, et ça la suite. Nzamba mawa yo kenanga mawa. Pasteur soko ya abenga nga na téléphone. Na webse ke mobali nanga zate. Ayaka pa humilité. Walinga pete ke so frère akutie akosaka ke alekaki pour la prière. Pour la prière. C'est que papa, bana baza contrôler papa na bango molimo. Mais il peut quand anda pambola libala na biso. Est-ce que souhait tu bala que ça qui souhait na yo? Yo bala frère. Souhait. Parle le plus dans l'oba vraiment à l'intérieur de toi. Et ça qui souhait na ngate. C'est souhait non. Oui, pour pasteur azala ki penza kati nanga. Kati. Oui. Tisi kwaza. Magro yo koloba. Ndena ye koloba bo c'est que na yebisa nzamba bima. Abima kati nanga. Na osa sunini mwana za na osa sunini. Na ebite église koloba nini. Pasteur azamba na bon. Pasteur azamba mibali. Mibali. Siko expliquer ngano 2 mois. Bosa na mobali na ote bosangisa nzoto na mobali note e bando le kandeni o bando yebise nini et puis ya bande ko nzima nini permettre ngala kota na okuna o permettre ngala madame Florence mono lo banini o bando ko se nini de conseil na za malade malade na za de ba vendre tout misanga
apesa nga mbongo nakota ba échographie bayeba nini ezosala e nakosaki ye nakendaki chaque jour ezalaka abava nakendaki nasolai na docteur moko asaleli nga document lokuta naye nayebisi eke babi nasala 3 mois nakutana na mobali nanu te. Ok. namemeleka ye baresultat ya faux oyo nakoteli échographie te docteur moko alobi na nga mpe eloko te donc nayeleka baresultat moko oyo eza nango teke euti na kati na nga lokola aza ni mobali ayebi ke nakotaki échographie nakenda omona docteur andimaki na ye mais nazanga te kini eza te ezoderange te mpo ayebi ke eza baresultat euti epa docteur naza malade bavendre seke moyen nakutana na ye eza te donc azosupporte nga 2 mois siko nalobi soki après 2 mois wana nakoyebisa esu nini naza na eloko nakokosa lisu te yango namonaki kaka nabimisaka verité yango sikoyo mokola liboso bozalaki na mobali notongo balobi na bino soki moninga abali sepela naolinga nayeba jour wana oevitaki yango ndeni ti seke mobali nyonso azalaka na soif eloko wana et surtout soki apatientaki temps ebele aza na mwasi te sikoyo jour wana c'était comment en fait malgré Jacob alamuka na tongo amoni Léa mais butu wana sepelaka quand même yo evitaki yango ndeni soki mobali na nga aza ya mémoire malamu aomona ke même le jour de mariage na biso nazalaki resté ok mpo na bandaki kosentir ke naza na eloko moko na kati na nga e towutaki nakosa ye fièvre nakosi fièvre nakemela kisi nakoti mpe nasala dra nazolenga na mizipi nazolenga donc ye moko azoyokela ngai su bamawa est-ce que jour na biso ya esengo boyo koza na bi nazokoka te fièvre donc nasali ndenge balobaka mwasi moi ça c'est dangereuse utasolala nyoka so libala na ngai kokontinue ezaka nzambe soki ondima buzoba na nga seka alinga nga na bosolo kati na ye mpenza alinga nga nga nde mutu naza ndoki olingaki ete nga nde mutu naza dembo mpa mobali na nga mpo na nyonso asalela nga na nyonso ndenge azalaka na nga yango moni na boyi memi kokosela ye zemi oyo ekoma ye seke nga mpe nazongisela ye bolamu na ye oyo ye alakisa nga bolamu yango ezaka mpo obimaka na ye te yango wana nde bolamu wana sema combien de mois c'est commis déjà 3 mois 3 mois donc 2 semaines et 3 mois 2 mois 2 semaines 3 mois to 2 semaines tozo yebo calculer bien te pona balaki nazali na zemi avant na bal na sa mariage nazali na zemi à 2 semaines ok donc ndenge na vandi déjà 2 mois na mariage 2 mois na mariage 2 semaines donc to tsaka 3 mois ok au fini pe libuma ngo boy pe maté bon nazo sala encore po mobali na ndako ayeba te ke osaze mais ça ba mibali ba yankie so moi ça suis malformation na kati ndako akoyeba bon ça dépend aux hommes si koto sa ndenge nini Madame Florence to sungo di quel point est-ce que zo ba ki makambo yo loba église est à danger libala ya pasteur est à danger yo moko libala no est à danger est-ce que zo yeba scandale nini rosal au sein de votre église à cause kaka ya lisumu ya yona pasteur est-ce que boyeba milimo ya bato eza tout autour na bino oyo boyo perdre na scandale parce que ça scandale nzamba mawalimbisa nayeba te so mobali na nga ayebi vérité opona yaki kaka mpona vérité nga moko boye na misu na ye na okokoloba nyonso na oloba te nayaki kaka mpo ayeba vérité soki nzambe atiaki ye na nzela na nga soki tokontinue nayebi te soki pa olimbisa nga nayebi na nga te mais soki alimbisi nga nde bando olinge
Oh là là, c'est très compliqué. Moi, je comprends ma Madame Florence. Non, comprends Madame Florence, c'est très, très, très bien. Je comprendre parce que tous les bateaux, qui émergent au sein de l'église, il y a beaucoup de réalités où ils ont les cas dans ma église. Au moins, ils sont où l'église, quand il alléluia, amen. Au peut s'offrir aux frères, sœurs, l'église, ou un département, moté, aux approches, il y a des serviteurs, oye, ba mambele kana l'église. Au moins, d'abord, l'ikola, ba cher, ba ange. Ba tourner, ba simba nzambe. Mais biso ba toto za tout autour, il y a ba moto tozo goba. Ah, nzambe kaka. Nga na ope so solution. Pour solution na ope sa yo ezaki nga na posa pasteur non. Ouais. Aza d'accord. Aza d'accord même na mission mobile nanga. Aza place au kimela te. So na kimi na famille nanga na ye. Na bravo Jésus c'est que na yebi que Jésus wana a ope sanga solution. Est-ce que pasteur, soy pasteur aïe, est-ce qu'on sait pas dans ma cambo au sali vraiment boyeza lo lenge boyo kanena. Nathalie pasteur tel. Numéro pesa biso za sur que nengo yebeli pasteur on a ko yape ah. Soka yebi que za problème ote. Ah oya. Soka yebi que za ngai nde naza. Akoboya pe ko. Oui, si tu l'as mission une fois, naïe. Oui. Te biso to benga ete ke yo za na mission. Toko seni. Yondo yebi. Aya na famille mo boyi Jean, aya sa prière. Yo za wana. Te ngalo linga yo benga. So pesi yo lobi ke boza bandima sika bwana besoin na bolanda kai parce que ale karape na télé. Te yo benga e. Weskizenga. Yo benga. Benga. To patienter pende mission to patienter. Nga non ya madame Florence. Nga non benga mais numéro na nga mais yo benga. Zo. Composer benga du son. Parce que yo ont la facilité à convaincre ya. Le numéro que vous appelez n'est pas disponible. Pour envoyer un message vocal, veuillez en s'il vous plaît ou raccrocher. Bane non bambale ele kate. Eza okanga. Le numéro que vous appelez n'est pas disponible. Pour envoyer un... Bon, d'accord. Pesa nonga téléphone nanga. Merci beaucoup. Je pense que tozo ko insister ya ko luka pasteur. Soki tozuye en tout cas torokotsa ye soki tozuye te mais madame là en attendant toza ko essayer numéro ya pasteur mais oza quand même prête ya ko rencontrer mobile na yo. Na kokate na biso mbale na kokate. Na yo mi bale. Bon pasteur ni koka. En face bona lobali mamunyo so na lobi na kokate. So na yakia pona mona ke na kokate. Soki moye kozala to benga nde mbali na ngaya. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Là, tu as moi pause mouké. Total à ce qui papa, ça commis déjà et puis on se retrouve. Merci. Presque gratuit.fr, le plus grand centre commercial européen en ligne où vous avez tout à un prix presque gratuit. Visitez nos rayons et faites vos achats en toute confiance avec un délai de livraison entre 10 et 20 jours. Ne manquez aucune offre exclusive en vous abonnant à notre newsletter dès maintenant et vivez une expérience shopping exceptionnelle sur www.presquegratuit.fr. Pour plus d'informations, contactez-nous sur Telegram au +43 681 84 11 84 09 +43 681 84 84 67 63. Presque gratuit.fr. Qui aime payer plus cher? Personne. Voilà, de retour sur ce plateau. Vous consommez produits la vie sur Wana. Et vous allez vraiment malamu mingi. Merci à vous, Fondation chez la Monda. En tout cas, dans la vie sur Wana. Construction Wana est au salim. En tout cas, vos numéro est affiché. La bapi bozo les canaya. Fondation chez la Monda pour la orphelin. Et vous allez malamu mingi. Vous zangate pour benga pebiso. Na plus 243 81
0027 303. Tous ont besoin de soutenir pour la bana. Les âmes cuplaires, ils ont vraiment un soutien. Ils ont vraiment besoin de soutien. D'ici là, na bilili toye la bino reportage pour na bana, bon na bango, comment tous à la cas, comment tout fonctionne la cas, ndenge tous à encadrer bango spirituellement et surtout il y a un désir à motuya et puis ndenge ni tous à promouvoir ba talent na bango. En tout cas, tout ça la journée moko culturelle, tout rejoint ba image, tout ya na bango awa, bo bengi aux a besoin ba terrain 20 sur 20 dans c'est les bambous, bo bengi nga. So comme il a Daipen et on a deux routes, route boekendaka Maluku, toi na route de côté à cimetière il y a nécropole 2. So l'équipe cimetière à nécropole 2, nangambu nangwana, babe nango c'est les bambous antennes. Voilà. Wana kakande bisika ba terrain ezali, bato bayebi li solo ya ali na foreman tango mobutu azwa ki réseau pour Atsatolanda image wana je crois en 1974 ou 75 ce qui na beau sanité na mémoire à malamu ba Teresa wana ya kitoko plat na plat donc vous recevez là Madame Florence Tomeki to suis pasteur te hein ah rappelle ngai pasteur asala souci na ngeza ki pasteur asala parce que nga ba mambo basala nzambe ba osala lelo les sœurs souffrent dans kati ya église et puis biso pe ba sœur tolinga makambo angu maman okokai koloba note papa kota s'il vous plaît akota à cause de la victime ya couple mon côté bo à cause de la victime ya ba moure mi balé ba lingani oyo obali mo sa mutu voilà beaucoup c'est là papa parce que makambo eza mama malamu te mutazo kufa na kata ndako soki papa komi akota mutazo kufa na kata ndako abala mo sa mutu ayeba na ete oh muninga bali sepela c'est quoi ça papa bonjour. Bonjour. Nini? Tu veux pleurer? Je vais bien en maman, j'ai mission. Ah oui. Nini, il y a un problème? Un sérieux problème. Mais... c'est quoi? Hein? Mais tu veux pleurer, Dani? Comment on a dit ça? Je vais bien en maman, tu veux comment? Na benga kyo. Okoko fanda? Non, ouais, parce que la troublé. Même puis non, tu que toboki nga pour la wamba, vous n'avez pas ni les autres. C'est quoi? Pité piné toboki? Oui. Ah, c'est quoi? Ni. Il est au terre. Tu. So, deux acquis dans une anda. Tu n'as rien parlé, tu n'as même pas expliqué s'il y a un problème, là, un problème. Au Bengamba. Mon frère. Oh! Mon frère. Oko fanda. Hein? Je te pose la question. Moutou quand tu es en côté. Non, mais tu es les bandes wana na tu mbango. Tu es mécanicien? Non, je suis mécanicien, il y a pas problème là. Ah, bisous tu bien ça qui awa. Parce que bisous tu as chaîne bisous sur moni. Ils a chez Bisso TV. Chez Bisso TV mais tu as une émission moi qu'on a 4 chez Bisso TV. Ils a pas touché. Les émissions mon ko soki vous avez pas problème ozo mono ko ka lobela mutu te obi oza likamo ko bombela mutu ko ka loba ngote likamo bombela mutu aga problème bombela nga ya makasi di oza likamo papa hein mais je pose la question papa eh oza problème bombela nga Nina yo, le bien n'a été. Pour le banga awa na chaîne bino awa maman. Mais ça vous déjà chaîne donc ba toi là déjà. Ah. Comment maman, vous me maman émission boye na bilika vous maman s'il vous plaît. Parce que biso pété, biso faut ça biso to tcha émission la biso. Non. Batunde bayaka. Maintenant tu le banga ngati.
Kasi nalobi papa, est-ce que okoki ko se calmer moi moke oyo kae? Même sous dans loba boye, akoki pour banga au monde. Loba. Madame Florence. Oui, Madame Florence. Vous avez une posa au se libérer. Vous avez une posa au bimisa. Ouais. Quel mosso limbisanga. Par rapport à quoi? Ikambo biso mbai na koka koloba no te. Na ngai pe nazwa makasi ya koyebisa yango te. Yango nayaki na émission oyo. Po meka koyeba ba vérité mosusu oyo tikala oyeba yango te. Tu as une vérité cachée? Oui. Par rapport? Oyebi. Avo balanga. Opopozanga libala. Tikala kondima te. Na bandeka kokeno boy. Ah bah ouais, c'est bah caprice c'est une basi. Ah mais là tu n'as pas Nande na banda okeno boy. Nazali nanga kolinga te. Na kati ya motema nanga penza na lingaki te kenga na otobala. Soki ezalaki komaki na moma ke tosala mariage, soki oza na mémoire ya malamu. Le jour ya mariage na biso. Omonaka nazalaki heureuse te. Ezala na question mo posanga. Ozalaki émotionné ou ozalaki resté? Nazalaki resté na mariage. Nalingaka ngo te po ezalaki posa na nga te. Tina butu ya nuit de noces na biso na kosaka. Nazo trembler na sa dra ezalaka nango fo. Ezalaka na kosa nazalaka na ni fièvre. Tina ndo mela bakisi na mela kaka po mona lokwa ke naza malade. Nazalaka malade te. Et soki nga na ekoma na niveau ya mariage poka pasteur ndavandisa biso. Nanga moko boye. Nalinga nanga mariage ote. Atikala kondima nanga mariage te kenga na yo tozala ndako moko na tikala kolinga ngo te. Voici écoutez. C'est que kolinga te do vanga ngana ndako moko. Maman, ezanga pasi hein. Parce que passer avec sa famille na bango baba la kate. Il n'a honoré. Sur un thème dans les ngati. Tu vois? C'est ça le problème là on a pour le bakak. Hein? Un résultat on a qui dans l'hôpital pour l'échographique au pesanga mbo na kota. Ezara kenayoka na docteur na kota ni échographie. Ba résultat ni za ki kati nzoto nanga te kende na kosa ka OK. Na yoka bava de passe moi to sangana yo ezate ezaki ba résultat moi faux. Na yoka bava de passe te. Siko kosenga papa quoi? Papa na okende. Et oye ba suksi yango. Na okoka koloba ngo te. Soki na ye na émission po na tali bolamu na yo. Mama, makambo yango. Kasi c'est vrai que bino bali bosanga nzoto te de mais oui, maman, ça fait tout. C'est ma docteur a fait ici parce que ada un problème de nzoto na ye. Soki ka nini moi mobali butwa bo wayo ekoti na nzoto na ye abando ka passe ya sali boum. Maman, on dit na pesa même mbongo so ba kisi. C'est de l'argent non? Déjà $50. Abino ba kisi eza au docteur ba il faut kisi mo importer parce que pour nous hommes kimia. Et na mona ka pas la ba kisi. Non, dehors, mais un produit, c'est un problème. Mais là, qui sur la tête. Les accords, beaucoup à Pamba, la mérima, il n'a qu'au que na mé. Jésus. Qui s'en sur la somme, mais va vitamine. Ah? Qui s'y moque, déjà $50, vitamine. Déjà $50. C'était la vitamine. Putain. Et si on a une émission, c'est que Nathalie Bolamu, yozo linganga, menga na olinga ote.
obimisi mbongo ebele opesi na famille nanga me nga nazolinga ote na opesa nzoto nanga te ezalaki na problème ke naza na makila ya moto mosusu kati na nga naboyaki napesa yo bacharge oyo ezalaki ya yo te naza na makila mosusu ya moto mosusu na libumu na nga makila moto mosusu veut dire quoi expliquez-moi maman naza na zemi zemi deja eza ya 3 mois zemi ya nani oh non oh vanda zemi ya nani limbisanga la bêtise hein pardon la bêtise donc le rebengeli ngai maman c'est ça zemi donc pendant ces 3 mois là on a beaucoup là yo j'ai dû penser mon argent pour toi donc ça zemi moto mususu obala ye na zemi ah ngala balo na zemi hein ah donc tu as gardé les secrets yango boyo pesa nzoto donc on te na zemi ya mutu mususu so na boye kopesa ndoto pona papa sunga na simbila ta téléphone maman non pesa moi je préfère la zonga na nga kutu ke na yoka makambo c'est des bêtises maman hein? C'est des bêtises Florence te papa pesa pour makambo esili na boye protéger la téléphone no eza moins cher hein pameka kolimbisa nga nayebi non zela na écouter c'est clair nayebi ke kolinga no ngai su o sanga vérité ngote pourquoi apa ke ngana pesa mbongo na famille na bino yango nayebi wana lelo so nalingaki otela ngai nakaba makila oyo eza ya yo te nakomi peke eza ya yo nayebi ke okolimbisa na ngai te kasi meka koyokanga te oza motema mabe yo oza motema mabe so oyebisanga nango par rapport à zemi wana basara ayeba yango ayebaka zemi yango eza ya paster quoi yani ya nani papa s'il vous plaît malem ya nani zemi wana ya nani tuni soy pasteur ya nani zemi wana ya nani kasi ye tuni soy pasteur ayebaki zemi yango kasi ayebisi yo mokolo zemi ezalaka ya pasteur oke nga pasteur boza bandoki telema papa s'il na pasteur na famille na no bozoselanga mbongo tu es idiote toi hein zemi pasteur appelle-tu moi cadeau empoisonné non appelle-tu moi paix non papa oui ça et donc comme là mon sala et la famille ma sœur papa la kate yo ndolo la sœur na blocage wana na freinage wana na ce mari de nuit wana donc il savait que il a le secret na kati wana c'est ça c'était ça hein Florence papa eh ça me donne $50 auto bakis oh il va donner zemi na yo donc il a un nom on a pasteur papa est-ce que vous se maîtriser pendant qu'on a pas ça ma téléphone makambo eza ebele o fasola no yebiso vérité yo balande mwasi ya mutu fanda papa fanda papa bala nandi obala mwasi ya mutu Florence ozala mwasi ya mutu zema pasteur après passer en bonne zozali c'était ça bobala ngo pasteur pasteur yo ok maman excusez-moi est-ce qu'on peut ça téléphone tena opesa yo mais nalingi bayebisa yo makambo oyoka quand même makambo mususu je vais appeler ce pasteur biso to benge tozwi ete numéro ezoleka te fanda ezoleka te non dans la voiture tu parles même vite na joyeux na ya na yawa na ya lo ba misu na ye il est idiot yo papa pardon non benga nga yango pardon papa pardon na bolingo bele na pesa kiyo maman Florence yebisa papa vérité papa est-ce qu'on peut fanda papa la s'il vous plaît nzambe ekuta lingi yo la vérité attaque mbongo qui au dépenser quand même on vivre le roi boevi na mo do boko la pe moi na kata ndabu ya yote panda papa après bosala rasoni bata oyo ezalaka yokenda mosala
Pasteur ayaka na kati ya ndako tobima na pasteur. Donc pasteur continue à kobokola na kati. Donc maman père un téléphone. Donc et longo sur nous aime. Na sima na nga tie musala. Donc le lobe na kena bo salaki. Bo salaki ha. Apa bo salaki te. Le bo salaki. Bo salaki bombe le fonda pour nga. C'est ba 5. Voilà. Odan dokiyo. C'est moi. Maman les femmes qui me célèbrent maman mais si batté. Donc il a fait un problème. Hein? Il y aura pas surprise à ma concert. Il y aura pas surprise. Maman benga. Maman, tu as des crédits benga. Benga pesa. Malembe papa. Donc ça benga numéro pasteur non. ekate. Ekoleka. Benga. Ekoleka siko. Si qui osa un numéro yo yebi ke. Benga ye. Tu as des crédits là. Benga. C'est moi dans ma maison. Vous faisiez les petits chez moi. C'est quoi ça pour ça pasteur papa. Les belamba on appelle pas le bino. Le numéro on est là qui a. Je suis devenu partenaire de l'église. Oh, partenaire, oh, na simango, na ndiawa nanga, vous savez, Babanda Kala, ça fait des ans, yondo yeba. 2 ans n'a passé. Façon de Kyo. Tu idiot. Ok, attends, ma raté. Mais on appelle la famille, les bidons. Souvent, sur une déclaration, qui si je te donne de l'argent, combien les autres dépensé pour aller? Orange, toi, était. Maman, non, c'est ça, va crédit, benga. Benga, non, c'est pas crédit. Souvent, na linga malais. Tanga, va passer, tanga. Et les catés. Elle est raté. Maman, je vais démarrer voiture. Ok, tu viens démarrer voiture. Ok, tu vas démarrer voiture. Ok, c'est une église. Tu es une église aujourd'hui. Yo tigala. Te papa, to na lingi to fanda non. Avant to kende non pour moni pour les églises. To éviter. L'église n'est de battre la kende ko luka kasi pasteur malembe mais ko kende tina kati église ko éviter to kati scandale et ozala malade. Tu vas regretter. Siko mama, oza vérité bi, mais oza pour ça papa kasa sani. Non. Kasa sa mo soso bani. Non, asa nini. Na sani na maman. Non, asa mbali na ye. Asa mbali na ye. Et puis passer na bino zandoki. Asa la moitié na ndaku. Andimi ya kushakala yo. Chez moi. Quelle abomination. On peut ça osa maudite hein. Yo, au mona bolamu na nzambe te yo. Maman. Kasi lobi to benga pasteur papa malembe. To kene na makamu na kati ya des. Yema pa lobango hein. Ya kasa nzambe. Te to kene na makamu. Coucher na ye. Nanan. Na moi ça passer. Oh. C'est moi qui parle. S'il vous plaît. Papa, est-ce que tu tu vas accepter la coucher na moi aussi na ye. Papa, est-ce que tu comprends to solo là? Tika na makambo ano dono OK. Moi ça va innocente. Ayeka ta marambo eso le granate. Maman. Ayeka marambo la serba sala na mubali na. Aloba na ngai papa. Omoni na nzela musala na yo. Mona munyo na ngati poisson. Donc kabona na ye. Même Bible le bien ya kaisala ya nzambe. Siko ya to coucher na moi si na nga. Ezani. Yondo zo ki moi si na ye. Ngai ya. Apesa ki yonde. OK. Asimbisa ki pokola. Na ko coucher na ye pendant 1 année. Na moi ça pasteur. Et puis makambo. Moi je préfère maman. Ceux qui na memeli l'église. Ba sœur na ba frère ba royokanga. Et bon nga ya awa. Ay na ko betile awa. Kile mona na zo bete ma pauvre. Parce que peut-être la fotika. Il a gardé les secrets. Il a accepté. Et puis maman, quand les secrets là-bas, moi sur Florence. Avec ma papa, à moi là, il y a gros ce boyauté. Il faut ça dans mon église. Mais c'est moi. C'est moi. La quête turque, la somme de bon instrument. Na dépensé $3,500 pour la bango. Maman, comment sokolo banini papa yewana. Ogele makambu nyoso. Sukawa. C'est fini. Makambu to c'est na poso sala sunini s'il vous plaît. Merci ma belle. Papa, est-ce que ko fana maman? Tu vas pas réfléchir papa va dépenser dans la salle. On résume même pas. On appelle ça le téléphone. Papa, s'il vous plaît. Pardon. Non, pardon. Papa, s'il vous plaît,
Hein? S'il vous plaît, Azala Zemi. Et puis, on a ça la chair. Parce qu'on aura moi là. Yo, on a pas beaucoup de Pardon, il y a même ça, il pardon. Amon Ananda. Papa, s'il vous plaît. Ah. Madame, ça va. Yeah. Vous pouvez demander pour pardon, Tosuki A, tout approximativement avec un nouveau numéro que Dieu nous bénisse. Merci. Bien-aimé dans les seigneurs, na pamboli bino na kombo na Yesu place na subolanda ngai, nga naza madame Sheila Mwanda, la visionnaire de la fondation Sheila Mwanda. Bien-aimé, nous sommes en train de construire pour les orphelins. La construction est en cours. Yango na eko solliciter batu nyonso ya mite ya malamu oyo balukaka place ya kosunga oyo balukaka place ya kopesa mbongo na bango tala place ya malamu ya kopesa mbongo na eza na orphelinat Sheila Mwanda tozo construire pour na bana na bazanga place ya kolala te ole baza na ba famille ole baza na balabala ole baza na l'église tozo tonga a cadre moko pour na bango pour bango baza luka bana nyonso ba sepela. Bien aimé dans les Seigneurs, je regardais encore dans la Bible, Nathalie, histoire à Tabitha. Tabitha, elle faisait les bonnes œuvres. Avant d'être apôtre batinique. Mais un jour, à Koufa, qui s'était vraiment fini pour elle. Mais elle a dit que c'était un bon mot, Ezali, Malamo, avant d'être apôtre. Bien-aimé, ne te fatigue pas à faire le bien. Alors je suis venue interpeller à toute personne qui a la bonne volonté, qui cherche où aider les enfants, qui cherche où donner son argent. Dans la place ya malamu ya kuchambongo na yo, totongi la banane sika, nzamba kozanga te kopamba la génération future na yo, parce que tika la naningwa mutute, c'est ce que je voulais interpeller, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur touche nos cœurs ensemble et tout tient ma bobo to continuer un photo bandit et qu'il est rapide, nzamba kozanga te kopamba. Je vous aime bien. Que le Seigneur vous bénisse, que la paix du Seigneur entre dans vos cœurs, dans vos maisons, dans le nom de Jésus.